Ouais, Bokoto, Bokoto, Bandeko, Bokoto. Bokoto, eza koyinda, Bokoto. Bokoto, Bandeko, Tosolo, donc. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Bokoto, Bandeko Nangai. Vive Makila ya Rossi Mukendi. Vive Makila ya Thérèse Kapangala. Vive Makila ya Eric Boloko Loko. Vive Bandeko Bokoto to sorola. Eza ko yinda Bandeko Bokoto. Wana awa kande boyoka makambo aboye. Awa kaka. Sadiki Losako Ndeko Langai. Na bosani yote Olivier Ilunga. Bokoto awa kaka nde boyoka ba vérité oya boye. Bokoto Bandeko Langai. Match ezaki toko Olivier Ilunga Losako habari ndugu. Jeske il est là Bokoto Bandeko Langai to na toko tala kaka na lamuki. Na uti ko lamuka me bote na ngai leki ya kofiolo. Bandeko Bokoto to solola Bokoto Bandeko Langai. Bokoto to solola donc ba révélation boya ko comprendre que bakomi ko lenga bo lenga nanu te bo banga te Olivier Lugal faisait on va venir chez Vaze Bote anniversaire na le 21 octobre oyo bande olanga iboya ko mona ma femme yoni chez Vaze donc même Salomon bando komisa mwasi na Salomon bando komisa eza interdit ya komisa mwasi na hotel eza biblique. Reine de Saba bois donc Salomon pendant que azo komisa pe reine de Saba na ninga blague te la reine yoni chez Vaze bande ko boko toto solo là le 21 octobre bande ko to respecter heure les 15 à 15h to zabi surtout na à Lost na Justin Strath na 92 ka moya ko mona magasin o eza intérêt à peuple. La mère de mère, Yuni Chebanzi, la fleur du jour, la femme intelligente, très intelligente. Donc, moi, c'est Kitoko et Mayele. Tala, na robeli soli boma. Ya pour la moi, c'est na robeli soli boma. So que moni ko linga ka Yuni Chete ko tala. Ona bande oboko to na tanda na ose la poto solo la. Boika Jean, merci en tout cas. Na robeli soli boma. Koso komisa mwasi na ote etali nati na Bible o mona ne ba prophète ba kumba ba Salomo ba komisa basi na bango iba komisa mwasi ne sala bien donc le 21 octobre biso tout ya awa inauguration magasin et anniversaire ya la plus grande dame intelligente donc au service des peuples la reine Yuniche Banze oh na lela ye mabe OK bande ko to kota to solo la na ina ba bo comprendre binomo ko kota nana Bozo Banga, sans oublier le 25 novembre. Le 25 novembre, biso tout na Paris, ba combattant, ba maman, ba papa. So comme na ba date oyo, il faut que faire pression, il faut faire passer les messages na ba occidentaux. Il faut parier pour la moto pour battre tout le Congo ça ne va pas, Félix doit partir. Pour tant que totele mai kanambe nani Félix nani fali na tango liboso comme les opposants de Kabila siko awa il faut to pédissa ils sont moto na Paris pour bon monake les opposants déjà qui n'aiment pas voir le malheur des peuples congolais on va télémeli Félix donc le 25 novembre biso tout na Paris le 12 décembre qui kalankon qui ya fait yanini ya pecho inosdibi le 16 décembre, bozo monake ba activer même fali azoya lisusu na Bruxelles bande ko bobima et belé to sala ba dégâts na Paris. To sala ba dégâts et belé o ko sala ke même batona ba convoquer Bruxelles concert à Bruxelles ko pesa mobulu. Merci mingi na ale magé merci en tout cas. Bande ko boko to na na makambo moko na ngina beta mbamba bo comprendre ke ba komi ko banga ba komi olata ba antibal. O bata olata antibal poani. Nani alati antiba nani azomona la lisusuté mais bilo ba congolais belé bosse turambo malembatable en tout cas lo sako mingi donc
Sans oublier Ndekolanga Matope, donc merci en tout cas. Na moni peza tout le temps zaga kubwaga Ndekolanga Yunishi Banze na mbale komanda yeso. Merci mingi na Ndekolanga Matope, les grands journalistes maîtrise ya média ezana maboko na Matope. Sans oublier l'imbattable Churamboma. Merci mingi na Adrien Mumba Monga. Merci en tout cas Alain Magère, merci Deko. Bandeko bo partager na yena bo talaka to na tongo. Toi na tongo donc tu la mukame boté na nga la mukeleki ya kofi o mide ya maquillage. Boté na nga ya la mukanango eleki ya kofi o mide ya make-up. Bande ko bola ngo toko bande ko na ngai tozo continuer na ko mobiliser pour le 25 novembre surtout na Paris papa mama senga congé senga banini yebisa bana baya ba okanga pe mutute pour tozana autorisation ya ko manifester boya ebele bande ko na nga totelema. Message na ina yango yo bande ko na ngai. Bande ko boza la fière ko banga échanger camp abengisa na bongisa no beya. Yonisho zana mobile. Yonisho bazi. Bogari ya mobile elongi ya mwanasemi. Bandeko. Na une information qu'on a vu qu'il y a des choses sérieuses. Onyo sobozo mona Félix asa ko apparaître wana ba abet sa kofi mabe. Ezali kolinga kolakisa bino ke aza à l'aise. Félix il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Première eloko tie mal à l'aise. Avant to koma na yasuka yena kamere bazoyo kana lisusu te caméréon na Félix baza ya kobebana babebani pona nini Camere na Félix baza ya kobebana babebani pona nini le prophète commanda eso alobakala eloko ya muyibi ezaka bien tango bozo yiba ndeko simbisaka ko totombola tokende boyibi na esengo era ko kabola ekoma kapasi Caméréon na Chivube bazoyo kanate botu nanga bazoyo kanate pona nini bokoma wana est-ce que Camere na Félix baza ils sont ensemble te basi bakabwani Jenny la Bigazor Mosuba, merci en tout cas. Ah, Ndekolanga Sadika, tu dis pona nini. Camere na Félix, bazoyo kanali susute, bazaya kokabwana. Bandekolanga ya Bukavu. Ah, lo sako mingi na bandekolanga ya ba mai wazalendo, tout lo sako. Bandekolanga ya na makamba Camere. Bande konanga ya ba mai wazalendo, je sais que vous nous suivez là où vous êtes. Vous suivez tous les combattants au bazaba vrais patriotes. Wazalendo ça veut dire les patriotes. Pour ba ebele ba yebi makambo ya mole wazalendo. Les patriotes, c'est ça les wazalendo. Bande konanga wazalendo place bozali. Ba victoire au bozo zouade. Boza ko conquérir ba mabele ko récupérer ba mabele na biso oyo ba banyorande bazwaki. Bon dima jamais offre à Félix, jamais. Bon accepter nini koyoka na Félixité. Bande kolanga nazo na makamba Camere bande kolanga boko topo batwa ba Camere na Félix ba weli nini. Bande ko ba wazalendo. Bon négocier na gouvernement à Kinshasa te parce que bo beti M23 bino bon négocier na bango. Pour soutenir bino ba appuyer bino, ils vont vous sacrifier. Bande kolanga ba wazalendo bon meka ko négocier na gouvernement à Kinshasa te parce que pour récupérer ba territoire, bo sangana ba FARDC, ba ko boma bino. Négocier avec Félix, c'est négocier avec Kagame. Bande kolanga ya mai bosa erreur wana te ya kolobake, toza ko senga gouvernement aya ko ne fais pas ça. Bo conquérir ba mabele, bo installer ba administration, oyo ba taxi bo bandozo bo futa ka ba soda. Bon meka jamais ba de konanga ya Goma, ya Bukavu. Soki bozu message oyo, bo yebisa bango commandant eso alobi ndenge bozu ba mabele wana bo s'organiser, bo tia nini comment on appelle ça, administration. Oyo ba de collecter ba impôt pour na futa ba jeune
Bon meka kosede koyoka nana félicité, il va vous sacrifier. Parce que beaucoup il y a déjà danger mounene. Bandi kuna ba zalendo. Bo ata soki boyoka nina Félix ayebi ke boza force moko oyo bo bunda pona intérêt à mabele et Félix aza pona intérêt ba Rwandais ya ba tutsi, il va vous sacrifier. N'acceptez pas de négocier avec Félix. Bo bunda combat na bino, bo récupérer ba mabele, bo tia administration ezana ordre ma taxe bo bandozo bo futa ka ba jeune jusqu'à ce que Kinshasa vous la libérer, beaucoup zoa considération de na ba gouvernement oyo ya bana mboka. Boyoki bandeko na ngai oyo banduku yangu ya bazalendo munanisikia mzuri. Musipime ku négocier na Félix. Félix égale à Kagame. Muka négocier na Félix on a dit sacrifier parce que Félix on a travaillé na Banyarwanda. Parce que les jours Félix a dénoncé Banyarwanda batamuua kwa Banyarwanda. Merci mingi na kaka onelaya na yesu ko na sujet o na côté lango message awa. Merci mingi bandeko na ngai mabimbi Élysée merci. Merci mingi na Ale Majer la moni beza en tout cas ndenge olobi wana na lobi boy bandeko na ngai Félix na Kamere baza ko bebana babebani pona nini ba preuve ezali soki bolingi bo vérifier bomoni même na dépôt ya candidature ya Félix bomoni Kamere te Kamere oyo azalaka frère ya Félix Muto bazaka partout alati pembe alati pembe. Mais jour ya candidature, dépôt ya candidature ya Félix, bon meka kofuye mbo ngai na moni Kamere te. Kamere ya kite. Pona nini Kamere aye na dépôt ya candidature ya Félix te. Pourquoi Jean-Pierre Bemba était là? Bandeko mususu ba accompagner balati ba chemise ya pembe ba mboso ba bahati bomoni yango. Pourquoi Kamere tomoni na liste ya bato balati ba chemise ya pembe? Pourquoi? Eza ya kubeba. Eza ya kuyinda. Entre Félix na Kamere. Pona nini eza ya kuyinda? Boyebi biso tobetaka kote te. Eloko baweli ezali ke Chilombo muto amemaki ye epai ya Kabila c'est Kamere. Kamere muto akenda na idée wana ya koloba ke soki bolingi to sauver présence ya Rwandais na mboka na biso Kabila otika na Congo biso pe tozalawa, il faut ko pesa pouvoir epai ya Félix. Muto akendaki na idée ayaki na idée wana epai Kabila eza Kamere aye na produit na ye ki ye Félix. Et Kabila il avait accepté. Bapesa qui Kabila Félix pouvoir grâce à la négociation, il y a un intermédiaire qui est Kamere. Lélo Siko et se retrouvé que Félix a dribblé. Félix m'a petit ça qui n'a accord à Signaki. Bayem ça qui est postulé té. Yango momoni na ba négociation oyo ka Félix a kende ko luka na Katanga. Mutu oyo akutana kina Kabila tête à tête. Kamere. Kamere akutana kina Kabila. Kabila azui bor. Achili kola table. Unajua kama wewe njoo uniletea huyu mjinga. Sasa unaona maneno amefanya. Sasa akamata tulisikilizana naye asikaweke candidature, leo anaweka candidature. Sasa nani wewe njoo uniletea na mjinga kuma. Bandeko. Komanda leta losako. Boyo ka vérité Kamere. Ake pa Kabila. Kabila convoqué ki Kamere. Yakawa. Yo muto memela kingai mutoyo. Olobike c'est un homme sérieux topé ses pouvoirs à kotika. Lelo muto ana azo respecter le so accordé, ye azo ke de ko postuler. Kamere akomi ko lenga. Kamere a do etika leke afuka ma alimwa liboso Kabila po ba tiela ke bor. Nicolas table. Sasa siko ba tuni Kamere olobi nini po yo muto convaincre ngai ke topé sa Félix pouvoir.
Si comme mutambo topesi pouvoir pour yo moto yebisa biso ba stratégie que topesa ye aza ko sa le côté à côté que la biso après mandat moko ye wana sikoyo alinga kende ko postuler kamera alinga suba amida na kwambia amida wanataka kuniua hapa kamera ko donc kabila kamera tika ga suba ayebisi kamera kende osolana mutu na yo a postuler te kamera ake kokutana Félix ndeko ko postuler te toyoka ki boyete munuba wetu mema ni jimukalenga wajitunga ni kudepose na kudepose kamera sinde wangai toyoka ki boyete ngai na kende otike pa Kabila bosenzo ari losako na kende otike pa Kabila pour osala mandat moko s'il vous plaît pour déposer te il faut respecter l'accord Félix alobi to nana ko déposer Kabila yebisi kamere utakufa donc na boboma yo nayo na mutu nayo na boboma bino yango bomona kamera uti Bukavu alati Antibali soki bolingi na mona ki image wana mingi pande kona biso Joel Kombe bokende bokomona ke kamere alati ke Antibali tamba zaki na Bukavu ndenge Félix apretaki serment du Nicolas Liboso bomona kinenga koma ki lokola ki peka tala poitrine kamere depuis ka bomona kamere alata nini alata Antibali depuis ka auti na Bukavu alati kanini Antibali Kabila si a promettre ayebisi kamere na obomayo na obomana Félix bandeko est-ce que mikolo bozo mona kamere na circulation mikolo yo Félix na kamere eza ya ko beba bazo yo kanate eza ya ko yinda pourquoi parce que kamera za ko yebisa que Félix ko déposer candidature te parce que to signa ki boyete Félix alobi même aniji mwana watatu amujilimete na kuchia di baya siko makambo to ekoyemi commissionnaire nani kamere est-ce que mikolo bozo mona kamere na circulation est-ce que mikolo bozo mona kamere azolobela makambo candidature ya Félix est-ce que mikolo bozo mona kamere alati chemise lokola Jean-Pierre Bemba mboso ya pembe ya kolobake to soutenir Félix te kamera limwe Kabila pe alobi awa yo muto yaki awa ko convaincre que muto ano yebi bien ako postuler ako tika na deuxième mandat siko muto ana Serge Kasai merci en tout cas Kasai Serge merci siko muto wana Kabila mutazo bisa kamera muto oyo memela kinga yao omoni makamazo sana kamera amida na kutika mwasi kamera soko siki mwasi na yaki toko zo ba candidat ba kozwaye wana ko banga note amida ko tulate kamera atoku fina yo kamera amina tomesana biso ko mona ba nini benga changer mibali bande ko Félix na kamera na moment oyo boye biso to beta ka mopanzi te biso to beta ka tout droit Félix na les pacificateurs les médiateurs bobenga ba ko monini boza bakombo ebele bobenga ka les financiers tout ça baza ya ko beba na parce que kam Félix amemisi kamere makambo pa Kabila na Félix na Kabila bango tout baza na menace de mort est-ce que bozo mona Félix a otambola sous pamba parfait ya uti ko sala wana o ya anniversaire ba to bokufa na este ya diplôme na ye ya zobina bozo mona Félix iso sala ba sortie ndenga za ke belé ko voyage bozo mona ngo bozo mona isu Félix na kamere makambo ko yoka pa komanda isu kamere na Félix baza ya ko bebana kamere akomi ko bombana ayebite lisase ko utela wapi ayebite kamere ayebite parce que kamere ba yebisi ke pa Félix Kabila majua kama ule mjinga anakatala kusikia mzuri mitampika lisasi na wewe vile nitakupika lisasi ayebisi kamere zoba wana ayuboi koyoka liona ko beta o lisasi yepe na ko bete lisasi kamera komi kolata Antibali kamera limwe na circulation bandeko bon vérifier makambo na zo bisa no soki na kosi kamera abungi na circulation pour ayebite
quand est-ce que Kabila ko barré ayebité. Bon, nous quand même, tant que Félix Azo se prononcer comme candidat, Yanine. Est-ce que bon, on caméra ou loba? Caméra zo loba te, pourquoi? Parce que yé moutou a même qui cop. Yé moutou a même qui cop. Donc, n'est-ce pas pour Eza Koyinda, Bandeko, Boussepela, Bomata, Bokita, Mukwege président, et Talibino. Ezo kende bongo. Ato lobi yo zo soutenir mupaya. O memelanga certificat de naissance na ye ya libanda na ko ndima nanga. Oh, nano ndima mama na ye aza angolaise. Bozo betele maboko. Bon memela biso ba preuve, bilo kasi boko manipuler biso biso. Boko manipuler biso te. Bo matabo kita, bo kende na nzela na Mukwege président. Bozo kama te ndingi ni batiki ko attaquer, batunyo so ba batutu ba postuler, bakangami kaka na mutu moko kaka. Bataliba bakangami kana mutu moko boye bake mutu wana azana saki na bango te azana voix na bango te yango mili bakomi ko attaquer po ba monike mutu oyo aza donc aza en dehors ba contrôler yete Mukwege aza dehors na bango yango monike bakomi contre ye batiki ba candidat nyonso ba so 24 ba aussi acharné kana mutu moko bo matabo kita ye ozala bongo. Oh, pona nini soutenir Mukwege, pona nini no pe bo soutenir ki Kagame, pona nini bozali na Kagame, biso pe to kokende na voir obino bo sepeli langote. Dites amen. Entre-temps, ezana réunion moko elingi salema na ambassade. Ba bengisi ba ONG nani ba association tout ce qui ba Asbel tout, oyo ba bengisi yango na ambassade, ba tinde bango lettre ba kokende koyeba makambo kaka kuna, place ba kokende kuna. Ba risque ba lobela kuna makambo ba homosexuel ba nini après groupe ya Mukwege pe kozalana bino bato ya Mukwege bokende na réunion wana te potango ba kosala ba lobela makambo ba homosexuel makambo ya Mukwege ya ba jar bino bato ya Mukwege tango bozala kuna kombo na bino ndeko bimaki omoni bato oyo ba osala réunion ya ba homosexuel bon meka kokende na ambassade kuna ba convoquer ba association oyo ya ba occupant bokende kuna te nazongeli message na ngai bandeko ya koyebisa bino ke situation eza pour le moment Mobulu entre Félix na Kamere, entre Kamere na Kabila, entre Kabila na Félix. Baza ya kobebana. Et le Jean-Pierre Bemba olobani. Jean-Pierre Bemba za ko regretter kaka. Et loko Jean-Pierre Bemba za ko regretter ezali ke pourquoi Félix a kende ko signer accord na batouti. Et loko Jean-Pierre Bemba za olela parce que Monique ministre de la défense dossier ba pesier Félix a teka ki mboka e pa batouti. Donc mboka ezana mbutu ya ndenge ya blague te bande ko bo sepela po biso to ba to mbutu biso Congo il faut ko tana mbutu po Congo ebika il faut mbutu Kamere mais tambola ndenge o mesana na collègue na bola taka pembe bola taka baba ça ba fête est-ce que bomoni na ba fête même ya na ebite fête o ya samedi na tala ngote na ebite so Kamere za laki wana mais na dépôt ya candidature Faïlo na Kamere a été Kamere porté disparu. Caméra comme avant abima fungoli na no porte atali. Ami da tano ni banda wana bato nini bazawana. Avant abima comme ko tala ati kukengela caméra. Azo ebate soki ko uta wapi ta. Po Kabila promettre yenta kupika lisasi. Na kubeta umbuma. Na weye na rafiki yako mutapikwa masasi. Na yo na kamaradi na uboko beta masasi. Kamere ayebi ke Kabila zana kanda zana méchant baza ko perdre mboka wana baza ko perdre yango likolo ya conseil ya Kamere o ya memaya ki bango Félix lelo Félix abaluki bango Kamere porté disparu Kamere azomona na lisusu te Kamere limwe bande ko bolukela biso Kamere bolukela biso ye pourquoi za ko annoncer za ko azo se prononcer clairement boye pour la candidature à Félix. Ah, les cas, c'est la campagne. Est-ce que même tant qu'on va se sangana tout na ba Fayoulou et pardon Fayoulou ba tout ba Bemba ba groupe yote même ba Muzito wana. Est-ce que besoin na caméra azo se prononcer vraiment? Parce qu'il y a que pour caméra mais qui convaincre pour Félix. S'il te plaît de coco check candidature. Félix a se décidé à kende kaka. Donc tozo kende na situation où ils ont elengi. Bande ko na biso ba Taliban, bo se prépare. Na Swahili, oya biso ya Katanga.
urikuria kia imbwa utakitampika. Batoto mukatanga, batoto mama, mina milamukia, batoto mukatuba ya muruashi, katuba 1, katuba 2, katuba kananga, katuba kisanga, batoto mulikasi, ya mukashituru, ya mulutu lumbashi, banduko yangu ya comment? Likasi yangu ekomi kokima ngai, mukikula, mamutoyota, bamumpanda, mina milamukia, lidera baswahili, komanda esomi, mtoto mukatanga, mtoto Kindu, mtoto Bukavu, mtoto fazi yote. Eza ya koyinda. Eza ya koyinda komi siko na place obiso to bande koluka. Boke chwa yango. Place o to bande koluka komi. Kamere porte dispari. Akimi po azana promesse ya. Epa ya. Muto mandefu. Alaki ye. Bataliban. Bo se prepare boko bunda. Bo se prepare boko bunda. Comme bino bokomi kolaka bato nyonso biso pe toza na minduki. Biso pe toza boy. Bo se préparer boko biso to ba prophète. Masasi ekobeta en pleine Kinshasa. Na Lubumbashi, bo se préparer boko bunda. Donc message on azaki nango pona kopesa batu débat, batu ya ba média banini. Makambo na lobby ba journaliste d'investigation boko tabo luka kamere ake wapi pourquoi kamera za lisusu pembeni ya Félix te boluka soki pe bona na chance ya kopesa bino chance soki amoni ke danger kamera koloba iso komi obomba na pourquoi parce que déclaration na yetu ezo déranger Kabila koloba isusu te po amemela Kabila escroc ba escroquer Kabila. Yango monike kamera komi ko banga ko tambola po azana promesse ya pomme azana promesse ya ndika azana promesse ya mbuma pa Kabila abinta kuwa ntakupika lisasi takupika Félix ne bozo mona azo tambola na Félix yemo ko intérieurement azo yeba ke situation za mobulu na liro tozo kende bande na ngai bino moko bomoni déjà seni akomi ko Olinga a dribblé déjà ma publication il faut pas publier ma liste à batuna ba porte pour mutuno so ayeba na porte nini akoya ko voter et comme non to ko publier te okoyande otuna nini mutu représentant à Seni à l'action que yo ko voter na porte boité ba ebisi bango go publier chaque porte na ba kombo ya batu ba mutu na mutu ba kena ko voter place boy Seni bakangie na maboko muyibi Seni Muyibi ya Félix na ndeko na ya Buluba bakangami na piège na bango moko ndenge za boy catholique a telemi bango awana SCC il faut bo publier ba bureau chaque bureau bo checker na bureau ba to voter 100 kombo boye ba koya na bureau oyo moi ba publier za ngote po bazana ba bureau fictif ebele ya lokuta moi ba publier yango te ekomi oh non e kozala kaka ke mutoye na bureau boye okuti mutu moko afandi wana ye o ngai ilunga mutombo mutu wana komi otala ok ozali na liste ba sinon bongo te botia libanda mutu so ayeba ke to ko voter parce que ce que to mona ba bureau ya lokuta place ni ba kotia siko est bloqué élection ezate tozo répéter kango ça fait longtemps élection ezate élection ezate tozo kende na masolo ezeriske basculer l'homme de toge l'homme de toge les réparateurs à réparakate à soignakane à réparaka et loko ba buki ba pasoli po ezonga eza ko soigner eza ko réparer oyeko batisa makoko moko bamba ko réparer Blaise Landama lo sang. Le message est à Moko, naza ko yebisa bino ke Kamere porté disparu. Pourquoi Kamere Kimi azomona nate? Pour Kamere muto azaki commissionnaire amemela ki Kabila Félix. Félix sikoyo makambo basinyaki esimbite Kabila nengeza boye alaki Kamere ozwambuma masana ozwambuma. Yango monake
Nicolo Kamere azomona na te auti kozana Bukavu alataki antibal na kati ya veste avimbi tala ndenge komi poitrine antibal. Ça veut dire Kamere azo kura ayebi ke liwa ezo luka ye. Félix ayebi ke liwa eza koluka bango. Na lilo toke ne boy baka ke situation eza na faveur na biso miyi binenge bayibaki bakomi na pasi pona okabola balingi ba bongana. Bolu ki la biso Kamere ba journaliste aye bisabino position na par rapport à ba élection. Azo soutenir Félix ou pas. Botu na ye ba journaliste d'investigation boke lo luka Kamere botu na ye pourquoi to moni ote na candidature ya dépôt ya candidature à Félix to moni ote. Yena Kamere na Félix baza ya kobebana. Eza ya koyinda. Donc message yango nazaki nango bo partager mission opona kotuna Kamere akenda wapi pourquoi Kamere azaki na jour ya dépôt ya candidature à Félix c'était pourquoi yango na uti ko bisa bino ke parce que Kamere muto amemaki Félix et pas Kabila a confirmé Kabila ke ndenge za boye ba élection muto a postulé sur la sali mandat moko kotika mais Kabila iko mona ke Félix a respecté accord te a bengisi Kamere a tie mundu ki likolo amesa yo lobaki bo te non comprendre te non kende ko solola na ye a tiate Kamere ko meka convaincre ka Félix ayo kite Félix a tie yango moni ke Kamere abungi parce que azana promesse ya mbuma azana promesse ya lilala Nzambe apambola bino mabanga shiribala merci shirubala merci en tout cas bande ko moi dédicace na ba kokota et ça la bien donc ceux qui ont connu mbangu na mona kombo na yo pona ko dédicacer merci mingi toza toujours na Getsen Strat 53 na nonande boya ko somba ba biloko bande ko merci mingi na Blaise Landala na monia yango wana merci en tout cas donc merci bande kolangai na ba onyo so ko sans oublier Parti Électro mais ça peut électrique Parti Électro Garé Kumbu garçon hollandais merci mingi na Vieux Vesa Kambale merci mingi na Monica Kaka Onela yazo le la gambuma le la gambuma Miton Tela merci ndeko Miton Tela mais ceux qui bande pourquoi pour partager un message à boy pour comme la taliban o cliquer à partager pour que comme la bango que botala bo se préparer merci mingi na Miton Tela ndeko moi comme ebele mais bitu ceux qui zana ina soka uti congolais ingeta ibobo comme le monanité tellement comme ebele et monanité bandeko moi bonjour moi nini osala bien pona ma dédicace pour ce combien belé comme on est au monde en merci Nzambe apambola bino bandeko tout au aussi kota pour partager sans oublier le 25 novembre biso tout aux à Paris bana Paris toza kozela bino bo bima le 25 novembre kala mingi te naza ko pesa pe ba numéro ba mail kaka lelo et pas wayambo akoka ko lakisa bino iso ba mail merci mingi mitote là merci en tout cas de konangai courage pour partager et ko sala bien bande konangai Nzambe apambola peuple nyonso ya mboka na biso sans oublier ba mai awa na lobi na fingi moto afingi na ngamoto te na lobi kaka ki vérité qui est la vérité oyo moto za ko ina mkwege inaye po eza droit na yo biso pe tozo sepela na lita mkwenge eza pe droit na biso kolinga choix na yo volonté na o imposer biso biso tozo sepela na ba discours à mkwenge aza constant alobela ka ba Rwanda makambo eza tout droit alobela la communauté internationale par rapport à ba massacre mais ba leader na bino bakendaki na Rwanda Félix azoloba ce qui se passe au Congo ce sont des dégâts collatéraux mais mkwenge alobaka o izoleka na Congo eza génocide c'est deux choses différentes entre des leaders. Un leader qui dit ce qui se passe au Congo ce sont des dégâts collatéraux et l'autre qui dit que Tchanga, non, le roi n'a été. Vigni, vrai Congo, Pongo, merci en tout cas de Onanan. Merci, Vigni, Congo. Donc, Bandeko, les autres senga chikoyo, toko forcer moutouté, mais moutou a un souci en boka. Kosala makambo par sentiment, mais la déclaration, ya moutou na moutou. Au monde, banani bateki babele, na banani oyo, baza kolinga ba sauver Congo. Mukwege de pa banda. Mutu nyoso oka ba déclaration na ye na ba podium tu na bisika to ale kaka
Momonike a lobelaka tout le temps. Il faut justice et salema. Le Congo est un génocide. Le Congo est occupé par les armées étrangères. Mais les combattants, bolingi langage andengini. Azo lobela bino clair, le Congo est occupé par les forces étrangères. Combattants bolobaka Congo est occupé. Mukwenga lobiam. Congolais bolobaka ba combattants bolobaka le Congo est un génocide de salé mais qu'on a besoin exterminer le peuple congolais. Dernier assassin et massacre à peuple wana ezali Félix a outi kosala génocide a massacré bande qu'on a biso. C'est un live. Merci mingi en tout cas de konanga c'est un live par joie message mission au tiana city nayo ningoli. Mutasuka oya outi koloba ko boma kosala génocide na est kuna abomi bande qu'on a biso bazalendo Félix. Mais Mukwengi a leki a lobi, oh, ça c'est un génocide. Mais botiki génocidaire à Félix, botiki voleur à Kamere, botiki batotouana, bokomi ko attaquer, moutou aza ko dénoncer, moutou aza ko senga justice pour na peuple à koufa, bazo bomae ça, que aza justice, bokomi ko attaquer. Mais bande konangai, attention balobi toza ba nyama. Comment bokoki na oyo pasteur oyo mususu ki mukendi wana akimi ba viol na akimi nano na Canada abimi na donc na ndenge voyager ki ba Canada ba comprendre te a voyager na ona doc ya mayuya askimi azongi na mboka ya ba violer ya ba nini ba violer ba voleur ba escroc ba yambie ba protéger ye oyo pasteur mukendi wana yepe akomi ko attaquer mutulokola Mukwege. Bandeko, tous en quand même honnête. Ou bien tu es bien loko otoloba, otobundela kate. Chimanga, Tsanga, Nord, le roi. Merci en tout cas. Ou bien tu es bien loko otobundela kate. Mukwege atika ko exercer ata la fonction moko publique na Congo. Ezaka un patriote comme nous les autres a vu des décisions à l'objet cette fois-ci comme bango balingi élection na okende na bango na otia ba yemo ba na otia libaya. Azu combat ya bino ba diaspora tout à l'acte yango bino kitan ko affronter bango avec vos déclarations au bolwake Kagame a fait assassiner batou avec ma déclaration au bolwake nous sommes sous occupation de l'armée étrangère mais lelo bokomi ko beta sous Mukwege mandoki ça veut dire bozo sala pona ba Rwanda bozo travailler pour les Rwandais boy sanga Mukwege bo sala nano boy msako Mukwege to boye po asali boy parce que bolobi makamba nationalité bokosi si vous avez un certificat de naissance, de toutes les façons, ceux qui ont bêti na Wikipédia, Bashi nani na enyo sezawana, biographie na enyo sezawana, na niveau à Mukwege, a okende ko triquer pour akoma Congolais pour azwani. Mutu oya uti ko kote la bino akomeli Congolais na 1996, Kanambe, akomi allié na bino, botiki Kanambe botanga ka yeli sauté. Boute ko la kisabiso Kanambe ke ye mutu azana expérience ya kusala musala ye mutu il faut allié incontournable allié fiable boute ko la kisane bozo ya banana Kanambe bokoma ba master mutu ya koma Congolais na 1996 botiki ye boye ko mando bo baluse manduke pa Mukwege bande ko soki omoni mutu aza ko attaquer Mukwege aza aja ya ba Rwandais après ça, ba élément, ba argument, ce que l'objet qui est étranger, au PESI, biso certificat de naissance, acte de naissance, au PESI. Ce que l'objet makamba homosexuel, au yebisi bangoke, ça veut dire mouton abanda makamba homosexuel, et ça Félix pour ministre Ajar Azawana. Mouton qui est dans les Nations Unies, l'objet makamba Bajar, ya Jar, ya nini, et ça Félix, et ça Mukwege eta. Bandeko. Totika ko la kusala combat ya fanatisme. Mutu afandi ka boye, amoni kaka Mukwege se pelisi ete po azu position. Oh, azamo paya, ayena makambo, aza candidat ba paya bande. Pendant tout ce temps, toti ko landa Chilombo alobini. Oh, bani ba candidat ya ba occidentaux bazawa, ya ba paya ya mindele. Mais Chilombo alekisi mandat ne mobima 5 na avion tout le temps ko kende libanda. Akende Japon, akende Chine, akende France, akende Allemagne. Mandat na ebite, ceux qui par an 365 jours, Chilombo alali na Congo 50 jours. Les 315 jours, azali banda. Ceux qui vont calculer fois 15 fois 5 ans, ça veut dire Chilombo tamoulaï, alekisi ango toujours et pas occidentaux, qu'on loue la légitimité.
Mais Lelo Chilombo a commis pour mentionner parce que Libanda, Bayebisi que papa c'est fini pour toi. On a besoin d'un monsieur intelligent, constant, Mutoyo, azan expérience professionnelle à Zouamboka. Chilombo pe, alinga manipuler bino. Oh mon paya, candidat ma paya, bino pe bolingo kota na bajana, na ba combattant monsieur ba parti, monsieur ba groupe elemba. Mukwenga za mon paya. Bandeko, mukwenga za mon paya te. Et l'autre est dérangé par combattant oyo, ba mususu o bazalaka na ba groupe, o ba sepelaka na kona politique ya ba Rwandais, bangonde baza ko attaquer mukwenge po na éviter so bazwa kanini po to fanda kaka boy. Chilo baleki si 5 ans na mobimba na ba avion tout le temps qu'on voyageait, abandon que kondo ça libanda nini. N'est-ce pas que Lucas soutient ba occidentaux pour ba soutenir ba aluka légitimité na yé pas ba occidentaux na nya yebi yangote. Oh, tu n'as ni mukwenge za candidat ya ba étranger. Ya ba occidentaux. Mais yo za candidat ba Rwandais. Muto amemeli biso Kagame na Kinshasa c'est qui? Muto ayebisi biso ke Kagame azana agenda, azana nini na nini comment na carnet d'adresse. Ezana Félix c'était muto la kisi bino ke Kagame muto azana agenda d'adresse na carnet d'adresse pour na koteka ba minéraux na biso photo le kaka na sima Kagame. Eza Félix c'était Soki yo oza candidat ba Rwandais, mukongi aza ba occidentaux, on préfère candidat ya ba occidentaux que ya ba Rwandais. Parce que ba Rwandais ba zali ba na misala ba occidentaux. On préfère aller négocier avec des patrons qui ko négocier na mwana musala na bango Kagame. Dites amen bande konanga. Oh il faut zaka commander so pour beta ba borabo. On préfère négocier avec les patrons que de négocier avec Boy Kagame, Boy Amindele. On préfère aller négocier avec les blancs. Maserati qui pas vite. Ah, yo pesa, Tolandi la charge. Maserati, donc voilà, pesa petite sœur propre. Yo pesa, attaquant des pointes, Maserati qui pas vite. Le sac au mini, en tout cas, je suis fier de Maserati. Mazé, je suis fier de toi. En tout cas, on méritait maintenant un jour. Vous avez place pour défendre le peuple. Tout ça besoin de battre Maserati. Des femmes intelligentes comme ça.